bango likambo ezaki na za contre libala oyo abi mais ça sustain na mariage balo bango sustain na komoni balo ba sustain yo so zaki ano ngolo ba ngai tenga na ebi via mobile na ete mais mutali ngazala linga po mwana mwasi moko azolo ba awa baza ba mibali moko ba linga ba na buzz yena ndeko na ye mobali oyo ozoya na nyonso na internet tu n'es pas heureuse dans ton mariage je ne suis pas contre toi ce qui me fait mal en toi arrêtez mwana mwasi oyo o atobola lolemo Carmel ti azo filmer mobile na onzo kande kaka mukolo wana avant mobile na ya wana baote ko sala ba mobile basala basali sikoyo liko nango yaya okei wapi or que grâce na pekisaki yo en tout cas na pesi batu nyonso balinganga na ba balinganga te na pesi bino mbote Karine Mokonji na peo ba mbote ba meilleur ve na yo en tout cas bate ya libala na wekele bien na pesi bino ba mbote ebele Jazz Kavulu Lekechu Pamela Shekola na pesi bino ba mbote bo lukande vie ya bien Pamela bate na libala oloke na ba mbeto batu mususu ce n'est pas bien Lekechu na Jazz botika kipede eza mabe Congolais a rapidité un garçon congolais c'est un gentleman numéro 1 Otala vidéo basela kio natala ki yango na mona esala nga pasité na mona ki on pamba kabelo yango eti na chaka ngo nga somba kabelo $1000 bina ba ma yo soma ntango ekiti nga soma na bana chaka kabelo banda 2008 ya yo changuta yo chango na 2015 2014 na ko sala ngone ni so ba autre mal nécessaire non ça me fait l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir aussi, bien évidemment. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter meilleure veille à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchées en ce moment, particulièrement à tous nos abonnés et à toutes ces personnes qui nous soutiennent aussi de partout le monde entier. Avec un grand plaisir dans ces beaux plateaux, encore une fois de plus, nous allons recevoir pour vous Manik de John Maniké, Yabiso, Yabino, et puis à Mokil Mobimba, Tokomenkampe, Solanaye. Concernant l'actualité musicale, restez branchés du début à la fin pour ne pas louper ou comprendre autrement aussi. On va épingler quelques ondes d'actualité par rapport à Moussa Nabiso, Yo Tozana Soukambula, bien évidemment. Il faut les signaler que Nzamba Batele Biso, Apesi Biso, souffle de vie, Otozo Zala toujours en bonne santé pour vous servir. Tokumi Saraye, Mingi, parce que Yende Azali #1. Un grand merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchées en ce moment qui nous soutiennent aussi. Merci à vous, bien évidemment. Je dirais merci à Karine Manessa, British Mary Abatou, il y a Chandra Comignon, pourquoi pas aussi dire bonjour à toi, Exikessa, Vicky Kessa, Dani Chondou, le chinois congolais, Norfelina, NN World Still, Jean-Yves Bekouki, les Boas de Bruxelles. Merci beaucoup, Mamé Méline Zemaya, tous Pépélé Mbetolo, Yosogo Lobby, Okokisaka. Merci à toi, maman. Un grand merci à Patricia Massamba et à Jean Zola. Et puis, Maman Bita qui sont à Caps Kapanga, l'homme à la Rosse, l'homme à la Ferrari. Merci à toi, mon frère Dani Chondou. Dani
chant de merci vraiment parce que Rambozo Sala, ils ont épaté toujours mignon. Je vous ai dit que je suis avec Manique de John, mère Nabiso, mère Nabino, et puis Yamokil Mobimba, Tobé Tamama Solo, concernant l'actualité. Si Richard T est ensemble avec moi, je vais devoir recevoir mon invité pour enfin parler de mes questions aussi. Elle a ses réponses. Boébi qui Manique a toujours en forum, on est sur le lobby à répondre. Voilà. Richard Ngamete Fungo la vie sauto à Manique. Bonjour Manique. Bonjour à Kangai Merve. Merci pareillement, merci. En tout cas, merci à abonné à Afrique Elengi TV pour venir de janvier jusqu'à aujourd'hui. Merci vraiment de la confiance dans nous. Merci à nous. Tokota na banda kuna mino santo beta me boya mbarabiso na esengo. Merci na bato bachaka ba commentaire avec amour na bato ba finga kabine bo pesa biso force ya kubongisa musala. J'ai dit meilleur va mon pasteur Alphonse Kangai et j'adore kakotanga na mtu Alphonse Kayenga de l'église Sion à Kimbondo. J'ai dit meilleur vœu à maman Adrienne Kumsawedi, à couple Mbumba de papa Toms ninga na ba prédication en ligne. En tout cas vraiment et contribuer à ma casse na vie nangana maman Joël Kabasele. Merci na apôtre Briali à l'église Refidim basal nzambe nyonso. Je vous dis merci et moi na liboso ya goreti ouvrir au meilleur vœu à toi. Yago. Yago de moi, mamie de moi. Meilleur vœu à Chimène Lopez, Chloé Kardashian de Bruxelles. Meilleur vœu na Djonga. Na confiance à Pessanga. Meilleur vœu na abonné Nyon sur Yamanik de John Tokos officiel. Merci vraiment 10 000 abonnés de mars à décembre 10 000 abonnés. Meilleur vœu na longue jambe na Crisco le voix de na Jonathan Kadima oya za cordon. Meilleur vœu na bango Jonathan meilleur vœu na bango nyonso donc meilleur longue vœu na Prince Babia Anandonga la fille du roi Tom Yumba, je vous aime tellement mes amours. Meilleur vœu na Pulker Kadima na Leonardo Kadima et à la famille Tunime des enfants de John et à toute la famille Tunime qui sont mes pères et à la famille Landou qui sont la famille de ma maman. Donc meilleur vœu à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Manique. Je pense que Batou Baza na minute so yona ba esengo ya komona yo encore une fois dans ces beaux plateaux parce que awande bazora facilement ba question ezebele lo Manique Batou bana poso loba Batou bana posa ba yoka le Manique mais to memango mama malembe to banda rapidement le retour de Fabregas. Tout le monde déjà Patrick Beckham raison qui déjà comme Kinlelo à l'heure où nous parlons Aza na Kinshasa déjà. Lobby Fabregas na ba musicien ba koza vol pour ba comme dimanche. Batikali merveille amado. Danseuse wana mususu na bossa Nikombo. Chomi Gina PMF na maestro Fabregas yemoko na christianisme solo. Est-ce que tous à la cirque ka équipe wana kozonga? Bon, dimanche na comité tous a pena sir penate parce que batikali wana pe ba omona ndia ba ki makaka po. Maestro aye na kanda. Pourquoi pe salamaki? Bah on est soit na kati ya cop balo bateke baza ba innocent bon to ko incriminer bango te bango au moins nzamba sali grâce ba ba ope ba kei ba kene malamu. C'est un homme à féliciter, c'est un leader à féliciter. Félicitations à toi maestro Fabro et bongo Yves oh ya directeur te bandi ba directeur ba to comité ba kimité. OK c'est bien à osala orchestre mususu et permettre à ba chanteur ya makasi suba ya ndenga bimisa ba bina filé ndenga bimisa ba Beckham ndenga bimisa ba Yale ndenga bimisa ba nyonso a osala su équipe makasi quand même il a tenu son but et sa détermination a été accomplie. On dit merci à tout le monde au bazaki na concert, merci à vous et merci na ba combattant au bayaki bakuta epe makambasa na ba retirada baboyaki na mako bunda. En tout cas merci na bino na compréhension. Bakuta ba maître babi okuti bango ba ki 10 ou 40 mais okuti ba maître plus de 70 mètres ba gabarit. En tout cas merci na bino boboyaki na bino bozoka ba père de famille et amo bona motema bobi ba tchaka biso pe na ba erreur na mama boye pe na na zoki. En tout cas Bita Morena la reine de Brésil ezala te bandeko Bita Morena la reine de Brésil Alexandre Kazembe na Kolwezi o babengaka Al Kaz. En tout cas meilleur vœu na bino la brésilienne Bita Morena moi c'est ya mundele ya boebozuite balobi Gauthier Bele le roi d'Angleterre poche
loboko zoba Gauthier Bele. Prêtre ya sika. Bon là, bon zoate. Abimi na sachet. Gauthier Bele, le roi d'Angleterre, le boko pete poche zoba. Donc babi Gauthier Bele, babi mboka ya mawa lobi toko fete tozana à chaque fois qu'on a conférence de presse, ya nzembo na e bimaki jazz solo mutayembelie. Toko sala wana na bandal na nini na dédicace. Toko yamba ba journaliste. Tostobengi na oya koya aye tokozala na pona présenter artiste jazz solo a wuti epa ya aza abana beta solo epa ya babien kenani Didier Lacoste ba embeli Gauthier Bele nzembo mboka ya mawa toko présenter pop azo sala pe featuring na Prince Babia ba oyemba pe rumba mo obobina na Saint-Valentin po Prince déjà nzembo ya ma belle fleur ezobima na janvier donc bobina ma belle fleur na nzembo bobimisa na Saint-Valentin oyo bakoyema na jazz solo en tout cas Gauthier Bele les rois d'Angleterre meilleur vœu à toi mon boss Likondi protège Boubou Yondela boya na bino nyonso bo sangana moi j'ai Likondi protège Boubou Yondela meilleur vœu à toi et à toute ta famille mon boss que j'aime beaucoup boss wa yambara batuna ndaku bozolia na me olia zo bino basali afanti bino na guérite. Un homme humble qui reçoit les gens dans sa table et vous buvez ensemble, vous mangez ensemble, vous partagez des idées. En tout cas, c'est un homme à féliciter. Il ne prend pas des gens comme des chiens. Avant de dire guérir, il prêtre, na PCI a choisi ma tata, Ange Céleste. L'ange céleste. Voilà quoi. Donc Alain Gigan à Londres, Papi Kelly à Londres. Son Excellence Koko Arafat Makizembe. Félicitations à Ken Piana Lobby. Ken Piana Lobby. Félicitations à lui. Au na place na bina ramutouachi. Na ko kangali puta na tolo. Wane eza ya biso. Eza buzzte. On va arriver là-bas. Maniké, revenons à notre mot étant pour ne pas se désaccorder. Concernant le dossier des Fabregas, maman Rabenga, la poto yaza maman producteur. Ne pas tout besoin incriminer producteur Fabregas par rapport il y a cause il y a fuite il y a musicien mère wana lobby na yebisa yo ozolo baba information oza la maîtrise te chomi a lobby ye a okimate azo protéger carrière na mais comment vous pouvez passer à la télé ya lobake likam que chomi ponge me maquiller et tout so vous avez la maîtrise d'information te surtout bino bato bolekaka pona koloba bon mais moi je n'ai pas dit ça nga lobby ngote batuna bato bazolo baba bilobela. Lui-même le producteur avait dit que non a maître wana o ya leka ki maître à fabriquer si yende mutaloba que non chomi alinga ki man aéroport est-ce que ba chroniqueuse mutalobi ngote nous recevons des informations na ba émission bango ba sali mais moi na côté na ngai moi je n'ai rien dit sur toutes ces choses là. Oh ba kimi na fenêtre oh boy moi je n'ai pas de preuve na mona nde ba kimi na fenêtre te moi na confirmer muta confirmer que ba kimi na fenêtre ezabi na filet parce que ça les yango challenge. Donc lui, il était là, so pas na kata voiture, so paye muta à salaki démarche wana ki ba mise ba ki na fenêtre ye muta parce que comment il savait que non ils sont sortis par la fenêtre. On n'est pas des ignares, on est des intellectuels. Quand vous nous donnez une information, to ko analyser ngo te ko décortiquer ngo. Nga lelo Shadrach akotaki na wese mon côté, nya etikali kuna ba sopi mai te ba bela. Nani atiki nya na wese? Nalo ba Shadrach mutatika ki seke na mona kele azo sumba. Bon excusez nga pas na pese exemple moi typique bête. Très bien. Tu vois? Donc ezali oyo batuti ba olo balikama fenêtre bina filé muta confirmer biso parce que ça les challenge fenêtre. Taliboso a confirmer ki penda yo. Eza bina filé. Yango na yebisaki e motema mabe na ye emonani po leader moko ta sepeli na makambi na filé. Les comportements de bina filé. Ezali vraiment trop primaire. Bina filé, tu sais que je t'aime bien. Mais na maman on a la vérité. Nga na maman na bino mikete. Je veux pas aimer Lobby Prince As que même ma mission na poto. Nga na artiste. Na linga de fait artiste te. Très bien. Na linga ka toujours eza artiste musicien na mboka na nga Congo. Na linga te mutalbaka mboko ekobonga te na linga bango te. Nga na loba mboka na nga ebonga parce que je suis fier d'être congolais. Ezamboka o to ça ba peuple o ba valoriser bango na monde mobimba mundele soyo kende azokumisa congolais moka congolais mo mboka na biso za na le côté mais biso to pesa courant na Japon et les kana c'est à mai. Alors j'aime le Congo, j'aime mon président pour lelo o ba to mona ka biloko rolia tangu yo omelina no jina yo ozu ko ndeto bwa kakate na meli jina taxi tina zu ko palo na bwa kina makadam ngamo na lingi Congo te.
Na ko kozwa pe kopalo wana na bombe on tina ke boka ngona place moko oyo estangami ekoya na kati ya poubelle. Mais congolais poubelle ya partout. On m'a pas mutu akeko suba na liboso ya porte bato. Ado suba. Solo wana oyebi ke pesa baninga maadi mas tongo lobi masuba ekangi ba répond tango lobi na ete tango baloba na biso surtout ça na kati. Alors nous sommes là pour détruire le Congo. To tchaka président quand to bongisa ngote congolais nanu il faut yemo kwa changer. Pour mboka na biso ke liboso. To futaka impotent. Mboka nzale ezali mais mboka nyonso somo na baliaka na impôt mais biso bayeli biso bata déjà ka bakote kote ete le pang na ngai ezali commercial te ni pona ni ba mesenza ce sont des choses d'abord biso moto mitia na téléphone afutaka impôt ya mabele et que na caisse à l'état mbongo wana nde ebongisa mboka nanga. Est-ce que congolais d'abord a la vision de construire le Congo? Vous êtes là à critiquer, à injurier. Donc facha sani oh yo kamuto azoteka Thomson 20 000 francs oh kuna azoteka ngo 5 000 francs oh ya basombi bango nyonso na prix moko mais ya tche cher oh ngana futa courant na futa ndako na futa la cher mais muninga kuna ache 5 000 mais bakoma mona ya yo ndireza ya opola or que ça peut ka bien. D'abord congolais a changé dans maturité. Mboka nanga ebonga soka to changer maturité congolais comme motema malamu to congolais na fois aider il faut na aider président na aider na nini te ngande na lobaka bona aider président na loba te ba combattre boya bokota botika ko sala mabe kuna boya awa totonga mboka te ndenge za boye congolais to tika ko toza na ndunda to ana pondu to ana fufu matembele ezali ebotaka na basima wanda kubite nini epinard ezali toza na ebale na biso etondi mbisi ebale na biso etondi mbisi mais mutu ça va bouler ka ke Paris yango gizelo ngange maestro le maître moi na ebale longo rapoto ake azui balinière akoti le koro asombi mbisi ekoteka toza na masangu na inongo ebele na ebisi yo na kenda na mboka na le koro chata nelanga mbisi ezokufa boye mbisi epola mbisi epola oh mbisi maiso ekiti mbisi azobima boye ngolo chata place na ebaki ngolo koma munene neti yo oh omongusu akoma neti yo boye chata ko mulai neti yo mungusu nga mukie presque na baleine oh mungusu omoni mungusu akoma mulai neti yo ba okata musune lokwa ya ngombe ngolo abimisaka mafuta lokola ngulu libundu ekoma munene awa abimina liseke. On m'a pas mis na mai akembi akomeli ti akufi. Wana tout richesse à Congo. Ya Congo. Mais mutu so linga kende Paris. Paris. Nani aloba kembandaka mutu te. Bamisia bakimi. Bakimi na Paris. Mais mbandaka bakenda te. Ba Congo awa fufu eza mafuta mbila yali. Ndunda ezali. Solo ti masango ebele. Na ebisio nini na kikwiti. Saka masango ya 16 so. Ezaka combien? 14 000 francs. Tilelo. Banana kena na 2008. Tilelo za 14 000 francs. Parce que na tuna gize na tuto tuna yagi. Ngabiagi biloko emati te manike. Alors seulement 14 000 francs kuna. Mais aye awa ateke on a $50, $100. Olingi Congo. Jamais. Mais bon tala kaka fachi asalini. Congolais tolingana. Tofinga te tolobelo ko tolingana. Ya ko détruire réputation ya ba congolais. Ozoseka muninga. Voilà. Ya ko ba débat odo ba ofinga. Ba oso ba courage ofinga ba fali. Bon tala siko réaction ya bina filé. Eza réaction mona olinga ngo jamais parce que na mona ko filo mdalinga sala vese liko ba miseba kimi. Abiye etali ete bo comprendre bien te yeso mutu aseki mbala moko ya ko seki ata 10 fois mutu wana zela pe ya ko ya na yo ko seka azosala masumu nyonso azosala masumu tout azosala masumu nyonso nde nazo tourner boye azosala masumu nyonso ozo comprendre ata yo moko nzamba limbisaka ye mabe oya salaka nzamba limbisaka ye yo ko limbisa ta pour une fois te yango ozo mona bato ba okufa mingi bato ba jeune po ozana motema ya bakoko ozana motema ya bakoko ozo comprendre ozana motema moko ya mabe ngana na mabe nanga oba yo po finga kamena osala makambo wana te. Moi j'aime les gens qui réussissent mutu azaka na mawa ya baninga. Il faut avoir même petit compassion pour les autres. Très bien. Tout petit compassion pour les autres. Même Yamukie. Les là-bas chroniqueuses nyonso. Na batu mususu na kabela manike mo manike ne mobola. Mais so otali vie manike a uta na famille riche.
Manika ko fongola saka kabeli mutu $100. Mais yé na famille a uta a ko kaba $10 te. A ko kaba même donc yé pona ya sala calcul abi na soma matembele na sombi bo. A ko ko lia sombote mais manike afanda ka sombe pe batuma sanga ya 100,000 francs afongoli saka kei. Ya nga na lobaka nga bato nyonso nga na kabela. Boso kanga na yo loba ana kabela mutu te. Natanga ngote. Bible lobi so gauche et la main qui donne, c'est la main qui ça, reçoit. moi je reçois toujours. So, on ça succès internet net musicien. Ba belle la ngana nza so tambo na yo mo na ba be maniki pona ni nzamba atala motema ya mutu. Atala ka oyo to. Oyo batu nyonso ba na chronique tala TikTok na eko yina na TikTok et comme place ba compte à rendre. Facebook to e sambwa. Yo zo mona bazo filmer tini dita moi c'est tina kati. Place moi na bima ka ba panti makolobo ba filmer ba publier. Ba on a TikTok. Na Instagram. Mutu pena ba filmer ti place sumbaka li duso ba sumbaka ba bomba ngo ba te ba fesse bomba yango mais muta fungoli yango ba filmer yango ba publier est-ce que ça malamu et ça malamu tu n'est pas PD nini l'octobre mutu amoni yango moni na muinda ole ma banque bima makaka le bima to kendo lamba to kalinga to lia na fufu ekonda nde koma obima e boma bato Nzamba siliki tande mbule beta nzamba siliki li bato pona nini motema mama mbula beta mingi nzamba siliki mais eza ko silika oh là là eza ko silika motema mabe eleki motema mabe Congo Shadrack bana ba congolais biso tokola ba veni to ba kindo kinde salatin na olongo na ndako na ke kolia na ndako ba voisin mais lelo oyo te a pianga kindo ke osela nga kisi metangu yo so banga osala featuring na muto na pa osela kisi metangu siko yo banda ko nyoso kotaka banze mone kotaka oyi banda ko ba magicien pe banze mone kotaka kuna ba osela kisi te kuna ba bloquer te ah ya tous les gars mission sujet anatoya na dossier ya Koffi Olomide son acquittement lelo Koffi Olomide ba quitté na ba accusation ba sala qui a violé la danseuse abimi innocent na ba accusation mais certainement ba condamné 18 mois avec sursis par rapport il y a séquestration. Les campagnes de séquestration, des salariés qui sont condamnés pour 18 mois, mais condamnation avec sursis. Mais le Cambo est allé viol, bah quitter Koffi Olomide. Après, comment on a combattant, comment on a Koffi Olomide à côté prison, comment on a shit ya Koffi Olomide, comment on a liwa même ya Koffi Olomide, bah quitter les lots, na ba accusation sur basala qui wana. Et ça linga bien pour l'année. Pourtant baba qui ba quitter, bah ta puntement, bah ta pote ba benga bien qui ba quitter, mais les lots na yo information assure ba quitter. Ba quitter na mambu ya viol et ya bana na ba ya ba vierge te o ba ya ba vierge bazali mais tant yo longo na ndako na mino vierge na tiki anana nga ki obina jamais na otika te na pasi nanga na esengo nanga na lobaka te ke na spécial mais Shadrack na kola orpheline na se prostituer te na yibate na vana na mobali nanga beli 7 ans azaki na dépendance na tia bongaki parce que zaki jeunesse akota ki na stupéfiant na tinenga bongaka atikala oyibate atikala kosala ba désarté mais ba finga ye n'importe comment ba finga en internet n'importe comment droguer boye tina niveau muta o finga nga omoni ki moyibi ba botama nango nga so na bina yiba na bandeko nanga nga mutu na yiba ka ya na nga moko mobali na yiba mbongo na ya uti poto na yibi mbongo ni na longoli ndambo ya na nga Serge c'est mon frère musuni na nzungu na zwa mais que Shadrack atiki eloko ne bonga na suna yibi na bombi na osala ngote na nga pona moi je connais l'impermanence na yibi ke oyo eleka maintenant on sala eloko oyo lobby ba ofinga nga pona eloko na osala ngote passion na za nango esila eleka pour les impermanence et vent d'éternalité eleka lelo oh vous dites de n'importe quoi olio finga ngai na zwi kisi ya sirène na esabi no kitoko babota manango na esabi no bo finga mais il y aura un jour autant na miroir obi mwasi na kitoko ouais na kokai na été lelo o ba te be na kokai na binote oleki bango na leki bona kitoko sika regarde-moi très bien quand tu m'insultais là vieille femme vilaine talanga siko benanga pena bien talanga pena bien mwana ana na mwana Léonard ya na Alain Kaninda mudimbi ya leki ya Tom Itunime talanga bien
avec des beaux yeux, avec des lèvres sensuelles. Hein? Avec des lèvres sensuelles, y'a beaux yeux. Moi j'ai la bouche d'Angelina Jolie. Angelina Jolie koutou. À ça la opération pour vimbi sambebo. Mais on a un naturel. Tant au fin à maniquer faut talanga bien. Beaucoup de gens qui sont talanga bien. T'as mis nous nanga. Pembe. J'étais avec toi ici au plateau. On a bandit na okalakangai. Batu baloba n'importe quoi baloba. On a fait 1 million de vues sur TikTok. Est-ce que ça qui même pas TikTok et ça qui opposer des questions n'est à répondre. Au lieu de féliciter, bozo critiquer. Mais moi, pour moi, les lots on a le bac à 7 ans internet, je suis tel que je suis. Na koma fingangande olingi. Sala nyo solingi. Les lots nzamba nzambe nanga alaxibino que non, il y a un Dieu quelque part qui existe. Il y a un Dieu qu'on doit faire confiance. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Fais confiance à ton Dieu. Si tu as un Dieu, fais confiance à ton Dieu. Tu auras des résultats. Tu auras des résultats. J'ai fait confiance à mon Dieu. Très Tous bien. Les temps, vous m'avez injurié, insulté. Les lots, bozo finga, bo fingi kofiolo mide, à violer, mais nous savons la vérité. Que ces filles-là, c'est ce qu'ils faisaient. Kofiolo mide, pour rester avec tes femmes-là, il fallait avoir des nerfs solides. Hein? Bana wana ba oyana ba minya mikuse mais Kofi Olomide alongo ya ba oya ba okendo kozwana ba kisi pour non séduire Kofi bango kunde mudanga ba boma Kofi ba boma été mais lelo mutango bobi que non a viola ki bango mais tant a violé a séquestré mais OK na tant bo uti poto boye OK na o invité na ndako na bino aye pas sepelation allié na quartier na bino a pesi honneur a pesa bino ba bokonzi a matsa avion o tata na matsa oti mais lelo au talibo zuna yo luli on mettons yo bando ke poto zo mi balé belé parce que lui là c'est un homme marié tant yo bando ke poto no zo mi balé belé si ko mi balé on so bando zo séquestration bando sa mandeni parce que bando zo mi balé belé to no mona abozana mi balé belé bon même na mi balé tina ba musicien ko frère me bando zo bino erni mensonge. Dieu a fait son travail. Très bien. Voilà. Maniketo ko tana dossier oyo likambu o eza sensible na lingaka mambo to lo belango ozala mama ozala mutema munene parce que un jour yo poko balisa un jour yo be banana yo bako balaka certainement vous avez Jonathan Kadima que j'ai salué en passant Anna aussi Prince Babia bana oyo boti oko sepela pe ko mona bango eré na mariage na bango lelo kolo bala li solo to pe situation aliba ya grâce témoin to utaki koleka na mambu ya leketu asalaki meto ki voice ebimi na voix ya mobali ya grâce témoin azo expliquer na Château Rouge wana bokota na Exo boutique Gladys Mbala balobi bongisa nyonso mais na swamba azo sala bakisi ya banzete ba crème wana eza fait na ba arbre ezo bongisa poso ezo bongisa nyonso mabele cancer coûte ezo longola melina swamba azo sala na ba arbre mabele no ba omasse ba otobolate et que le toboka nde ya grâce mbize toboka kité ba omasse mabele ezu fort et toboka ki yango zonga na hôpital bazo masse ba basse donc moi si bazo pesa moi si fort parce que ndeti bita morena a sala miss a représentant moindo femme noire bando tambola kala mabele polele libumu plat neti hop neti album nini livre au opère babimi sianto yango likambo ezaki na za contre libala o abimi ezaka souster na mariage baloba ngo souster na komoni baloba souster yoso zaki ano ngolo ba ngai tenga na ebi via mobile na ete mais mutalinga azala linga po mwana mwasi moko azolo ba awa baza ba mibali moko ba linga batna ba buzz yena ndeko na ye ngama nikende na zaboye soki bato batala vie na ngai na mafinga na nga toluka ye yazo mimona ye na toluka ye boluki boza na photo te boza na image te drogue ngo bofinga nga ezanga photo ezanga image tant na ye komona nazo ko exposer vie na nga na sali nini na beti retirada na isi nzambe na ofinga suste. Arrête d'exposer ta vie privée. Paul Innocent a répondu à Ken Mabet, mais Aïba était qu'à présenter Zemi na podium. Ce qui va ça qui Zemi na bon en coucou, parce que ma camarade en coucou, tu vas te poser question. Mais quand vous nous amenez des histoires, il faut qu'on pose des questions à vie privée comme vie publique. Yaya, arrêtez ça. Pour nani bozo vivre vie au ezaya binotier. Pour nani baleki na ngai, ngate baleki te bana, nga koko.
bana bozo vivre vie na bino te. Or que bozo vi ba to combien batala la bino ba jeune fille. O ba ça ko envier vie na bino. Ils sont influencés. Ben oui, c'est eux qui influencent nos enfants d'aller faire de n'importe quoi. Ko kende ko luka iPhone, ba okende na mwana ya muninga, ba lalier, ba violer, ba mwana na kufa ki na bandal, ba violer na ba lalier na 10 garçons pour na iPhone 6. Mwana na kufa na école. Boyebi lisolo mwana wana. Balala na 10 personnes azonga na ndako pa pesa iPhone. Est-ce que c'est l'iPhone nango akufi? Mwana ucho kufa na bandali su ana bukaka. Parisien, mwana Londres a memé na hôtel balali na Rotana 1 mois akei mwana azonga na ndako makolo esa asuste mwana ndi na loba bwaza na mabele. Nicolas atanga ngaki na tikele $5,000. $5,000 wana tikala ka imbonga cercueil. Mwana na kufi. Yango nga mwana nga amoni ngambana nga mwana nga ko yana eloko tenga na ebite loba ya mikolo anana nga ndeza na yana elamba monga na ebite na okotuna muto pesi na mana ko pesa kete aza orpheline de père mais de mère te mama na ya zali si sachi na tia makala shatak na teka na osala bureau na ngai gotie bela osala nga bomona liboso bureau na na tia Thomson na tia likayabu bomona nga pe na okanga makala na nga pour muta influencer anana nga te famona anana nga mona $100 anana nga mona place na bomba mbonga mama ba influencer yote o mona ba oyo esilaka c'est l'impermanence kolinga to sale la vie na yo 20 ans mobomi 50 ans cherche Dieu nga eloko na yesa bino boluka nzambe cherche Dieu tozana biso na masumu mais luka Dieu en vérité obi nzambe nzambe yaya libalo boti kuna mwana teza bebo mukolo zoaze meboti mwana c'est grave. On est des bantous, on est des femmes respectables, surtout des Aïroises, surtout nous les Aïroises. Bozong ataku baba na Android bozong sana culture ata mukie kimbango wala taka liputa zaka PDT poni bozo yo kisa Congo soni boye donc comme il a bien internet ma belle polele ma kole fungwami na sima bo fungoli donc boza partout bana na ngai 2022 boluka nzambe botika bozo sala kindumba ya body na mensonge aucun defa bokoma defa bilamba bakoma defa bilamba tina ba boutique na bino bato ba boutique o mono sombe la mama bolamba koma kala nzoka ne muto ayaka defi bilamba ba mama ya poto exo boutique kuteza na ona Château Rouge bato bazana ba boutique awa lor kabeya boye baka otala boy ketch ba sukola na pressing nzoka ne ba defi saka bato ba bilamba apo muto wana nde okyola tangwana so ngozong sango sukola ngona pressing après azongi sango susuna muto ayeko somba milimo o bilamba basi balati bato ba boutique bakoma osala bongo adef sa ilamba ba $20 na olinge longo na chelongo na sac so lata ngomba soko ye na ozongi sa na boutique ya omoni bilamba ezotula ba mama bozana ba boutique ba papa bo surveiller ba vendeuse na ba vendeur bakoma ko louise biloko ba perruque bakoma ko louisango bakoma ko louisango ozomona yango nga pena perruque ko il faut ezala na ni nango omona perruque pena enuni perruque enuni vraiment franchement c'est pas bien c'est pas bien. Soko za na perruque na yo moko nde na perruque na nga bozo finga nga perruque na ngai Alex Kaz Bita Morena perruque na ngai bravo na peso bambote belé ba meilleur na yo perruque na nga boy ya na okeno ba sukoli yango na ça lo bien salinga kitoko joli canon yango ba tonga o comme sirène babi na comme sirène azui ki sa sirène yango ba finge ma belle ki azui ki sa sirène Karaba la sorcière yeo a comme sous sirène grâce Luka Nzambe omwende ngo sambwe oyaki na lolendo ozongi mapeke bukani elongi na se Sony mais si kotala face ya ba réalité on nyonso to ezokomela bande kona biso basi comme on a ba TikTok BBC ba jeune fille koluka kosoma iPhone 12 iPhone 13 pasi iPhone ekokoma tina 50 toyebaka ke koni elongwa $100 tosomba koni na $100 na Telecel koni $100 mais l'autre to commencer l'Android ya ba empreinte téléphone musu tango oyebi ke no oye koleka nango o na petango ya o wana pe koma na moins cher nga seka na nga na chombo na nga bomoko banda na pesi bino mbote na kana chombo na nga yo go retire voice un Phoenix na nga so a changer nga iPhone ya na nga go so sali téléphone atindeli ngai
ya nanga Mireille Okito manike ezwata parfum oyo Gladys Mbala abananga te na Lafayette na otindelo lamba o lata Bita Morena hotel na Brésil ngamo la reine soit Kabelo oyo nani Alex Kazaba ananga pardon mais anangai ser nangai zwape ya na zui na okende ko defate elambo atana lata ngo difa ndebo finga ngaya bandela na obandela po eza yanga yo bandela te po defaki Si. obandela te po defaki osongiso bandela ngo ndeni ngana obandela ngata 50 fois c'est pour moi alors portez vos histoires challenge la te lambo la te na janvier challenge la te lambo la te na janvier poto yeba kezaki ayo La te lambo la te na janvier poto yeba kezaki ayo basket la te la ta ketcho la te na janvier to yeba kezaki ayo ngana oleka nango oyanga po eza en valise ngana oleka nango non ya nango attends to sala nini ya le 30 la te lambo la te na janvier soni pour defa tenter pour nika o apparaître na apparaître na nini na ko apparaître ngande na sabwe na apparaître na zo continuer ko apparaître soki ka pona bino de na sa sur internet télé na na bandolanda thérapie na ko mo ba docteur na ya munene abeko ya munene yo zo mata sikro zo landa bato ko kufa thérapie na ngesili yango na zongi na elongi nanga je suis là très jolie assise je suis là maniquée tant no yana oh comment na maniki comme dit mon a 12 ans bonne je suis là sona landa ibino na kemela ba vitamine ndé ero na kufi po sikre ngai matasu mais je suis là très belle ba chadra connaît soit conseiller nga motema mère za no poser car ba la sorcière lelo ye très belle très souriante. Merci alors. Beaucoup Mani. En bonne santé. Toro mina biso na suka. OK. Ba te belé ba opportunité à rota là, je pense que lelo ba sepel na banda pour ba conseil. Et puis on moni lelo trop jeune, on s'est rajeunir et puis trop belle, là habiter ba retenir ni na passage en Afrique. Ba retenir kaka que non, il y a un Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Écoute les autres. Prends le temps d'écouter les autres. Kozaka yo te. Biso to yaki yo ti to koti ba kashibani après na hôtel tena mi kitisana yo ka pe batu. Très bien. Aujourd'hui je suis là tout le monde même. So na ndai ka ali bo finga na zongisi. Mais lelo oyo nangana sila. Mais tant on attend un jour on continue na ngote. En tout cas to comme na mois de décembre batu nyonso on a saki be émission obo sepela ité et soit ki bino na motema bo limbisa ngai. La prochaine fois il se répéter te commenter. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Bato pesa ba conseil. Bo finganga tika munoko, tika boye vie kenda boete. Bo moni koyo kabinu yango leo na lelo maniki boye. En tout cas, merci à tout le monde. Na pesi Alidor beaucoup la bambote ebele. En tout cas, na pesi batu nyonso balinganga. Na bo balinganga te na pesi bino mbote Karine Mokonji na peo bambote ba meilleur ve na yo. En tout cas, bate ya libala na wekele bien. Na pesi bino bambote ebele. Jazz Kavulu, Lekechu, Pamela Shekola, na pesi bino bambote, bo lukande via bien. Pamela, batela na libala oloke na bambeto batu mususu, ce n'est pas bien. Lekechu na jazz botika ki pede. Eza mabe. Congolais za pédé. Un garçon congolais, c'est un gentleman numéro 1. J'ai dit coucou j'ai fait coucou à Deblé Kinanga mon père. Vidéo basela kio. Natala kiango. Et ça là nga pasité na mona ki on pamba. Kabelo yango yet. Na tchaka ngo nga somba kabelo $1000. Bien ba ma yo soma ntango kiti. Nga soma na bana tchaka kabelo banda 2008. Ya yo tchanguta yo tchango na 2015. 2014. Non, ça on est sur votre tout mal nécessaire. Non, ça me fait rien du tout parce que moi les gens qui me regardent batala commentaire te. Il y a un grand dame batala un grand homme. Benganga ya mboka o. Alors en tout cas mission ça qui bien. En tout cas mission il faut changer. Ba zo ba conseil ya bato minene o kam na kamwe. Monsieur Atalanga, na okinzo to malili. Ya solonga pe ba benganga ba grande personnalité. Ba grande personnalité mboka, ba grand homme, des grands pasteurs. Ba to ba sala nzama minene na mboka ba benganga, mais ba lingana tanga ba koma na motena respectaka individualité na bango. Tanga soli nanga esili. So na zabisenga singa mena skinda osenga bango. Mena kenda osenga bango bino te bozana ngote. Yango e bosambo ete zate. Botika la bino na Pamela Shekola pe muto otoko ya yekutu auti ko kwa ba auti ko kanga ye na dra na tolo bazo filmer nga outi ko OK ko sambelo bongo le motema yo fingi manike c'est comment ba sécurité. En tout cas, merci à tout le monde, je vous aime beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup, chers amis internautes. Nous vous signalons que Tozana Souka Moula Toeba, qu'on partageait
na ba o bazangi donc biso toyebi ke tozaka na bino pe bozaka na biso soki bo soutenir biso tolia moi songo et ça ira bien. Un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis du début à la fin. Merci à Berliv Ngamete à la réalisation, merci à Richard Tessa derrière la caméra. Un grand merci à Karine Manessa, British, à Exikesa, Vicky Kessa, Nassise, à Dani Chandou et puis Batotou, Bazouaki, opportunité qu'on a d'habitude. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, nous nous retrouvons très prochainement, sans oublier One Way de Berliv Ngamete, One Way. En tout cas, la PCB, Wonderful, je ne sais pas, et merci à vous. Quant à moi, nous nous retrouvons très prochainement. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.